babi balingi basala yo so ya mibale quoi. Donc basala sous fali ya mibale en fait, on peut dire ça. Ndesco sali ndeni. Bukasi ngali on a tout na dia on est yo bon. Te basala fali te, basala JR33. JR33. Tala toza elongi moko te, toza nini moko te, tolobaka nde moko te, toyimbaka nde moko te. Nga naza ngai. Pisha, yo oza yo. Voilà. Oza yo. Aïe, donc soki ezalaki temps na ye batiaki ye mais eza temps na nga na oboya yango te na oyamba yango et puis j'ai dit merci au grand mot. Yo aigle. Ah ouais. Aigle fali. Kena longo kapi naomi aigle. Ah ouais. Oh, na pourquoi dans autant comment maye le mingo non yo beaucoup mo beta scrap pour nous enfants on sentir quoi dans la ferrambo quoi. Donc longo kapi comment aigle. Non mais batu bon. Na ebongo pour ani parce que au capi à la Ghana Congo. Au capi ouais. Mamboka te au fali bad. Mais na mutema mabe ya batu mususu tellement to yaki no mikilité ba benga suka ba au capi. OK. Ah ouais, na mutema mabe. Bah ça le quoi ignorance. Ignorance. Mais donc quartier latin Ego a ta premier mouvement où il voit trop hein en Afrique ouais. OK. C'est na Congo. Na Congo. Ego za F victime peu pour on verra là ça passeport et tout na beta na quartier latin. Donc et pour là où yo lobi quartier latin. Na ye ko lobi la boke ça batuté. Donc yo comment pour porter parole na bango. Hein? Na ebité comment porter parole ya oh mais tout le belle musique. Tant que vous zappez, on peut la choper que on peut bâtonner ça, on peut voyager un peu trop. Et on peut m'embêter à tout pour mi balimi ça tout. Yo sera pour na loku momboka té. F victime ezani. Oh oui? F victime on. Eh. Oh mais c'est bon on la sous musique. Yo pour F victime ezani. Kasi ça ou qu'est-ce ça fallait pour pas. Ah. Oui ben moi té. Té ngana ebika na orchestre té. Groupe d'accompagnement pour tout qui est non bien. Bah bien on est bon, tu n'avais pas quitté on a pas excusez-moi mais je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un orchestre. Mais je savais pas. Mais na mona malamu ilongolaki moi malamu te parce que on n'avait pas quitté. Non ça. Parce que na donc na vie na talaka musique na biso na vanela. Pour blanc loba no konda longa boy fanjonda longa dans akanga dans muto bimaka lisusu azate dans dernier fils ezaki muto bimaka te on a mona sona bita na tangelo kotana o linga ngote donc to pesa blanc na raison. Kaka ndenge ezalaki grâce à Koffi Olomide ndenge afulaki ba ndeko wana mosusu ne ba fulanga ti siko yesu amoneke no afuli na bango ete to bon omoni maka mosusu na vie tozalaka presse te mpo omoni bango bon c'est un frère nalingaka ye bon azalaka un peu comique asekisaka alobaka trop donc nde tinga nasepelaka na nga ndenge alobaka mpo nasekaka na nga bazalaki mpela mo ndeti kobude me mosiko bato bango baolinga babude to wana bango kaka même morale po kare yanango kaka mpo nga natambola lia na kaka na quartier latin ve apelanga jeep déjà mpo naumeli na quartier latin papa na nga omoni eloko elongolisi bato ebele quartier latin eza nango kaka nini te to nini te eza nango kaka poto c'est comme trop féminine to yemba te banoko nde to perdre valeur to place na biso nga soki nayebaki ezalaki trop féminine me nalongwa eza trop féminine te biso toyembaka te benga mpe jo mosusu mai ya se oyambi na émission na wa otuni eso quartier latin ya trop féminine te parceque yo moko ndenge oza ndeko na nga matoi na oyebi te ke mama si aza la plus belle voix féminine d'Afrique aza mpena sincère te nga soki osalanga monde tomosalisa nga liso te
eza grâce à ya mopao mokonzi oyo nakoki koignoraka boss nanga te ata soki nake wapi to nasali nini nakoignoraka jamais grand mopao nako jamais nakosala parceque yana bato mosusu omoni mamosu epesaka kanda ota na mutu wana ndenge ayaka quartier la te na ndenge azalaka lelo ase permettre aloba ba n'importe quoi na kombo grand mopao parce que soki visa soki visa soki nisko esali ye nini ye ndenge aza na ye merveille akokoka kopesa bato visa plus de 20 personnes naobi ata bino moko mpe na baplateau na bino bopermetaka bato moko boye te baya kaka koloba ba n'importe quoi mpona balégende oyo basali makambo ya minene mpona musique mpona culture ya mboka na yo ya mboka Congo moto abeti ba aspirine ebetaka partout dans le monde entier mama tala ngonga ezobeta parce que moto oyo boyebi kombo na ye na nsima ya grand mopao mpona grand mopao bokopermetaka te bato mosusu aye kaka mpo adénigre moto oyo donc nayebi te ndabeti bachanson planétaire lowa ba distone ayebisaki nga komona etendresse kutu tokutanaki na likolo minzoto te kasi tutotuna elimiere ezalaki se kongenga bizane soletengamuna andonangadone soletengamuna siko mutu pena abeti bachanson planétaire bongo ekeno mutu moko boye aya kodénigre mutu oyo asali komona ezala lelo aya koloba likambo ya visa bilo moko ya mikie ndeti yebisanga pena epai ya les grands mopao visa eza nini eza rien eza eloko te mais je te dis vrai tala siko grandeur ya grand mopao na nzembo oyo nayebi siko wana banzembo oyo nayembeli wana siko tala grandeur na ye naki multimillionnaire oyo aza nango visa elobelemi po apesa biso ba visa ya nini to asala biso nini bona bo elobeli te ezali na homme noir te mon frère ni pena masolo quartier siko bokomi vivre nde nini quartier la tête national na quartier la tête fashion venanga bobi wey bon ezali nango homme noir te ezali ne main sale maboko ezali salite bando oyeba te ezali ne salite omoni bato mipine bato mo ebele baye batie maboko na makala pine wana bapoussière baputulu wana maboko ekomi noir komisa ome noir te eza maboko ya mwindo te mpo maboko ya mwindo eza maboko ya likaku maboko ya mwindu yokanga ye ndeko nanga maboko ya mwindu eza maboko ya likaku. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir de vous servir dans votre chaîne Image Pro TV.
la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne Pesakabino d'information, na temps réel. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous l'un des artistes, musiciens au sein du groupe Quartier Latin International. Aujourd'hui, on va essayer de parler, de discuter ensemble avec mon invité JR33. Donc, tout sur l'année, ma solo est belé, il y a quoi sur la. Et ça, dans l'émission, on trouve ta parcours, ton côté, vraiment, dans les détails. Et puis, dans l'actualité, oui, même, on a poto déjà ING Arena. Donc, voilà, ma cambo sur la. Et ça, tu vas la biso partout dans le monde entier, tu vas la Image Pro TV. Déjà, pour commencer cette émission, je mérite d'abord saluer celui qui est derrière la caméra. Lui s'appelle Jordan Mizoa. Merci déjà. Et pourquoi pas le PDG Faya Basket, Image Pro TV, famille basket, Mobimbaba, autant la biso héritier basket, Guy Basket des continents au PCA, Mbote et Belé. Chikito Paparadji à côté la biso, Namosika Djiri et Pierre-Marie Kiri à comme la ville. Pourquoi pas Patrick Malo à Vengi Global Express, au PCA, Mbote et Belé. Chouchouna, Mitieni à côté la biso, de loin, au PCA, Mbote Belé. Merci aussi pour l'assistance, Isabelle Moutora, Oyo Azawana. Et puis, voilà. Pour ne pas beaucoup déjà monopoliser ma parole, j'aimerais bien dire bonjour et bonsoir, JR33. Bonsoir, Star Yaba chroniqueur, Mr. Picha. JR33. Ouais. Enfin, l'ami qui est. Ouais, enfin. Bakofiette, Bakofifil, Batutu Baotalayo. Habité message yego zani to mo na batno ba Orlando après to kota na teke na biso. Ouais, mingi nanu premièrement na pesi ba téléspectateurs bonsoir, mbote, bonjour partout oyo bazwi biso parce que na state baroza na eru baza na Chine eru baza voilà. parce que la communauté congolaise est partout dans le monde entier parce que Congolais soso pembe partout na Kenya na web donc ba mélomane tout ya bonne musique na pesi bino ba mbote ebele et c'est votre jeune frère, votre master, votre ami, votre chanteur préféré. Pour nous, notre chanteur préféré. Bon, na rapina bateau, ba préféré ngai na rectifié. Donc voilà quoi. Na bateau pe, ba préféré agir 33. Na pesi bango bambote, et c'est tout. Voilà, on a invité Bakofiette au Batalio. On a dit qui vraiment avant tout côté na biso pena na ben na biso. Tu dois comprendre que Nayambi un chanteur vraiment na plateau yo et ça va bien parce que tu vas vendre ba otala lingo ezala poso mibale bongo tongona mili fataki na ndimite vraiment na ndimite milie nani apesanga fongola likolo o nakanga nzela pepo elekate emili mama na kamwi nazwi pokono Yanga miso komona penye bisatima watu yoyi koyoka kwe yakotambola koluka yo yozali kitoko nezaleli ya malonga chuchuna nzoto kitoko toi ma belle créature elobeli na yo posa na yo kayo lisusu bemison Emily nazwi bokono fataki Akeina e vacances na kinyo Emily tika kotangisa mai na miso tika Na komeka kobatela bikila tikino mokolo kozonga Emily Na beleli Emily bolingwa présence ngeye Na memie kuruzwa kozangelo komotemelinga Si c'est possible koma tambala moko na sanza Mosika na miso pembeni na mitema Emilie Nazobela mpona yo Fataki nakokufa mpona yo Nakoma kosutuka na pongi Emilie Pongi ya bandoto ya biango ekimanga Nakoma moumbu ya bensomni Emilie Kalato koyoka sangwa mabe Fataki Emilie Ngo nizabo melode na lisapon Tina nini ngana bota na duke ya bolingo Vina nga buron pela na pese bambote bili plasa
Memilifa nataki motema na ngai eboni okomi osala Patrick Kambanga dado ya afani na banza koza lititi tanga mopepe nzoka papi opumbwe nasala nini na bolingo pombala simanga nazala de sitao lokola papi mbila Joel Kilore Serge Diangani pisha de pisha welele. Bravo. Kololo chouchou moutieni. Voilà, bravo. C'est un artiste bourré de talent. On a été déjà. J'espère que maître pour mon design on est au Vandiboué, hein? Plateau autosalia. Donc Mouto Sala qui on a derrière la caméra. Il va venir Kaé, Toro, Fabien. Il y a Sala qui va tu vois n'a pas ça ça va bleu on va parler na bango ndako nous dans la forme makamnyo so bitoko. Il y a Sala et Marambo nyoso. Tu peux essayer venir Mambo tebele quoi donc donc à Otala Biso. Donc ça va plus de détails vraiment na kati oya émission mais to ko tana biso vraiment na teke il y a émission j'ai attends-toi na linga to me kozunga moi si mais pour ba otala biso pene belé na émission na linga ki to yeba ou bandi wapi début ya carrière na yo soke koza la nini. Ah ouais, début ya carrière nanga donc nazaka na parler ni zobana ndaku na bango ndenge na imbaka na meka ko imba na komi ko se découvrir voilà aka bien allez tant batu ba komi se pela na voix nanga et puis si na confiance en soi na komi comprendre que non je chante bien et après ningi za kaka orchestre il y a ba quartier orchestre ba quartier donc il y a ba commune na ba quartier na ba avenue donc voilà quoi donc na banda pina na ba orchestre il y a mabele na donc pour na njilo na pesi ouais ba na njile bango tebele changu et surtout papa na bango ya njili oncle Jansi Kindudi ba mbote bele Jansi Kindudi ouais Bobby Kiwei Bobby Way vient nga Bobby Way bambote belé donc voilà quoi bana tout yanjili vient nga Simple Saundu vient nga mais ba comment orchestre tangi te tant ba doit tala ba histoire hein mutu moko mona tom sur les capana et oleki na télé otangi kombote malwa ignorance bon parce que mutu monta utaka na miabi boy quoi bon lukuta mabe na njili na beti na ba orchestre penate na bande ko yakaka nga na golo ba na bimi kaka na quartier latin mais à part ko na quartier latin na na njilwa mais to na ba sélection na biso ya njili to bande ko sangana to bande ko kangama donc voilà quoi to bande ko sangana na ba sélection na biso ya bana ya njili njili pe na ba orchestre longo belé ou les quatre la ba orchestre mo za koni parce que peut ka ba sélection ba manda chante pe ba bima na orchestre wana bon nga siko na ba orchestre belé ya njili so tuni kombo na nga oyo kango te voilà na yaga ko kangama na suka na vie na nga fondé vie na nga fondé Cobra apesi mbote azo vanda na Kenya minito na pesi ba mbote belé place ba beta ndu le côté kuna ouais na Kenya minito ba mbote pine belé place azali mais aussi na kangama pina ena ndeko nanga moko frère nanga Oasis Pirano bambote beli place ozo ekozwama mais okotambola ndenge bato musu batambola na bakese belé ya njili te nga tambole belé te donc olonga na njili okenda quartier latin na kenda ka pe ina OK donc zamona ina otanga OK otanga ina donc siko tango na kei kuna après quoi il y a latino et elinga partir kuna à partir à ina ouais parce que ena boyaka kutanga ba classe nyonso pona musique parce que na comprenait déjà que ndina aboye na don na musicien na chanteur voilà mabi non faut na la musique ya bon da communauté na bon na keina ina mais sinon et après le quartier latin parce que quartier latin est dans quartier latin ezaka ina quartier latin ezaka ina mais au même dans des moments
nalingana yeba kolongano ina kokoma no na quartier la te ezalaki na moyen ndeni okende na test yala moto ayaki kozwa yo ben oui, normalement. Nani? Normal, mais bâton magique était babidi boum boum na quartier la te. Kasi on tolinga yo expliquer biso okende ndeni okoma ndeni na quartier la te pe quoi draper na mona a découvrir yo pe ba talent sœur na ngai Rachel na pesi bambote place azozwama na mona ekala nalukaki trop na mekata ko récompenser ata na moi 1 euro pona oyo asala pona nga ndenge atuitsanga na les grands mopao on opesa bambote siko mo boss les grands mopao motema ya mama si olomi Dieu bambote bele miskeke olomi Dieu olomi nzakomba olomi Dieu olomi dete olomi Dieu Dieu wa nzambe ouais nzambe na ibsao nzambe ouais nzambe Dieu créa ouais mais Dieu créa Kofi aussi créa Kofi olomi da créé gérer 30 donc ti au bien si gérer 33 na plateau na c'est que Kofi olomi Dieu il m'a créé on dit ça père et côté au père Kofi Olomide a créé Soleil a créé Fali a créé Suzuki a créé Eric mais oui mais on peut nani c'est un créateur a créé Fali ouais a créé nani Suzuki Soleil a créé mais voilà fallait autant talent la temps à la des stars kuna t'es toi bagaille bon en tout cas et réalité bon yo mto yena ngawana c'est to zonga omo ko mobile saka bo sala biso mabe bo so para biso yo mo mto yena ngana terre wana nga tika na nga place yo zalanga mukimina na bien to zonga esika to zali yo mo préféré to banda bongo te to zonga na esika wa question vas-y to kenda bon to na biso pe to na biso pe ka to zonga na place to zali bon na temps la temps parce qu'il fallait baya koluka ende baya koluka ye pour talent na ye ngape baya koluka nga pour talent na ngape baya koluka nga kasi ke ba créer te c'est que yo pe ba créer yo te ba créer nga parce que na ye ba parce que so baloba étoile mo eza kuna epela omoni elo moko boye le grand mopao alobaki pe a continuer à koloba eza ke formateur à la raté OK ba koki ko créer yo quand on a talent au yo za nango parce que mutu moko te akoki ko intégrer grand mouvement sans ayeba ata notion mukie parce que na ba grand mouvement ba na tenter ya ko apprendre bato donc là oza ko intégrer grand mouvement c'est que oza na moi apport o ya nango ils te que no ba banda ko lakisa yo te les Wilson les grands formateurs à format biso la section de basimba micro la section de baimba de batelema la podium obi ngala uti pe formation bon ngana loba surtout mingi na mamba kunga de Tiferigola alors déjà très bon chanteur na boité obi na mamba kunga obi na mamba kunga ouais mamba kunga non ta formation pe kin mamnya so mais l'air mo mbuye na yo na habité sur Lénine yo lo binanga ni mamba kunga là na tuka we ranso ba misi wa tema ya ko ndio to tele masu Lénine yo tele mo mamba kunga po mamba ni susu o to bana siko formation fait ça non ndeni na ndenge na yo ga Kofi Olomide aza chanteur OK donc ngai we ranso pe chanteur ouais OK aza chanteur na ba respect on a biso bien ngana pena on dirait OK na biso bien mais mais c'est tout se comprendre c'est tout se comprendre na biso mais yo no zombuye ouais ben oui si yo comprendre ngate pourquoi na ya ka place yo lobi ngala ye bon faire comprendre nga yo gasi mais ma biso ne ngala ye tuna kyo yo mto changer ngate po yo lobi ngala ye biso ke ba lobi ke fallait pour pas azalaka déjà ye ba luka ye ba benga ye par rapport ya talent na ye ayembara binaka baye oluka na quartier la terre ba benga pe transfert le plus cher en Elka ayo ko ta quartier la terre siko ba créer ndeni yo pe singa ba luka yo nga pe na c'est yo pe ba créer te parce que baye oluka yo ba ko tu na quartier yo na ngana beti obeti la biso ko ta quartier la terre ndeni omoni o comprendre elo mo boete merci omoni
tala latin wana oyebaki yango te oyebi yango peut-être parce que bato bakoma kolobela yango na batele keno kingandi auta boye mais kingandi wana ntango oza eboye wana il fallait kasi abima na boye oyo autaki ti et pourquoi sikoyo bayebaki ye na quartier latin mpo kuna nde mibenga champion d'Afrique et des Caraïbes kana tala latin wana akomango mpe na studio ndiaye kasi falaki sikoyo ne koto wana ebimisa ye azala oyo aza lelo omoni ndeko na ngai to ignora makambo te to ignora te Koffi Olomidie aza leader aza je manque les mots la légende bon non légende toyebi légende aza nakoloba nini mais icône mpe toyebi icône oui toyebi légende icône tout wana aza nango aza Nzambe oui toyebi ke le grand mopao aza Nzambe parce que ndenge acréa bandeko acréé PGR 33 boye nde na vandi awa donc ti botalanga boye c'est grâce à Koffi Olomidie la légende donc bon nalobaka Nzambe aza créateur koyebana no na Koffi toye na biso wana mpo tokenda totambola na biso pena lobi ser na yo ye nde moto amemaka oyo ezalaki ni test ezalaki bayebana na grand mopao na memi atiki yo kota mama mouvement quartier latin Rachel wana apesi bambuti place azali azalaki chanteuse ya quartier latin à l'époque abandaki koyemba na basera mikwape à l'époque là c'est viens mon amour le médecin de mes nuits mon corps est à toi je vais être consulté ta peau sur ma peau te sentir annexé mon amour ça fait déjà 1h30 on a mis dans ma permis la moitié à la lune te pelingi la kabongo donc voilà quoi donc azalaki parmi basœur oyo et babandaki kosala bacœur babande kobenga bango basœur ya mikwapin à l'époque wana donc ape nziloise ndenge na nziloise donc ye moto bazalaki bamege 30 bananjili mais j'ai totalement l'antilité pour bavanda ndi doka bavanda pe pa basindi bablo so bavanda pa donc ba histoire quoi nga na obeta liso na nga kana histoire bana mikwape ndi to ya ba ser na nga meje na obeta liso na obeta liso na ngai pe na obeta liso ya bon bana mikwape la buluba te ndi to leki à part ça quoi tu le comprendre d'accord ndi ayo kutanisa bino na grand mopao. Ouais. Il a présenté une répétition, on a parlé, tu es rendu pour faire ton soin l'ingaming, tu vas y aller. Jour en haut, il y a qui toi monde c'est bino soit ça la grande. Et en fait souvent na banda ka ko vanda na guitare na ngali boso lupangu na obeta na oyimba ningi za la kaka. Mais sur wana tozali na bango avenue oyo biso avenue oyo mais là moko aleka pe na vie na biso so yo oleka na piaga mbote papa yanga me biga c'est wana habita na quartier latin mais ce que batu oyo ngana sula na bango basula pe na ye mais ngana ye to ali pina na contacter parce que bango bautaka masina ba yaka nde njili sika les gars njili ko mobita na quartier latin banini mais tellement to ye bana na epina te mais na avenue na bango nana bato yo na bandaka kosula na bango déjà bango c'est wana habita na quartier latin bo yebise ke soki pinake no occasion zwami amemanga pe quartier latin po na fan ya mopao
akoli na musique na ye bilo mwa bongo bani bayebisaka ye et leur occasion eyaki kopesama sere na nga Rachel Lukamba Edith Lukamba aya kobetela nga siko tour na palais na bandeko wana onga na bandeko yebisa wana vie na nga Mojiro napesi mbote place aka le boss Mojiro na Derek Standard ana game na minute OK na Alex Mouti ya Giti Timbo bakotela nga na palais na faza kutizaka ba 10h boye na chambre bon na lamuki na nga déjà mais na bande ko prier ezalaka ko sambeli osilisi mais l'air mo boye osalika ndeti osala mwa boye babaye mais yaya po mais na zo benga yaya to yaya to ilanga pas lu ko libanda boye na bimi donc tant na monika sere wana na comprendre maman que quartier latin sero banda na botama nano ya lukanga te c'est que oyo ya makamu pa wana na nini ni s'il te plaît bon en 2014 les 3 c'est-à-dire les 4 janvier na date on a tiré le 4 janvier OK c'est quand tunanga aux après c'est oui na après bonga matokende parce que kasi bokota bakoti na parler avec na canapé ni za kaka bavandi ngaleta na keko c'est changer donc na salaka moi ben ni za palika donc leka na wandi na lekaka tililo ni na ngala olinga kokoma wana ezalaki ni na occasion répétition na kata lupanga veto ezalaka répétition te ezalaka na geno toye parce que ngale toye croyant que ezalaki répétition or ezalaki peut répéter nakuta ba chanteur ebele libanda partiel na mon flairé et je croyais que nakokaki kozalaka nga moko or que ezalaki na bato ebele sikota siko bato ebele ya bongo donc tozalaki pas moins de 30 oh ouais toi qui ebele hein wow. Mais les grands mots pas bazalaki te voilà toi qui dans la biso ouais donc tozalaki pas moins de 30 les grands mots pas op azalaki te là il y a qui okuta bango te okuta ka ba musicien et puis à l'époque il y a qui ba musicien oyo okuta qui en fait te nakutaki ba musicien o baye ko sala test ndeti nga o baye ko sala test voilà ah bozaki plus de 30 c'est ça 30 donc toye ko sala test biso tout to libanda grand mots pas azalaki te nakuti batu tout baolinga siko bato oyo baza na kati ya guérite bamaître oyo bazalaki wana na babiro ya quartier latin bandima bango tu vois un peu mpona kobaza te okota na palais parce que chanteur wana azomibetela kunga na ndenge na ye na coin aoyemba makasi oyo kuna azobwaka makasi donc tozalaki mpe na makelele yo mpo ozoyemba libanda bon nayembaki nanu te ntango na ye na bando yoka bato na fin na nga banina ntango nayembaki bato ebele bakoma eske concentré chez nga mpe eza na certains chanteurs oyo bayebisengaki yo bazwa yo wana oyemba nzembo nini ete nasala improvisation oyo ezalaki nini nabosani eza kala te wana eza improvisation mpo oyo abeta improvisation na ye banini nayebite kola mpe nabeta nzembo ya omona yo moko otinda ngai obi toya na biso bien toke na biso bien toya bien toke bien ezalaki nzembo nini chuchu na mutieni toke na biso bien ezalaki nzembo nini tesko o bando oyemba libanda sincèrement parla te nzembo oyo nayembaki libanda na bosani mais nzembo oyo nayembaki na kati ntango grand mopa ayaki nde nayebi yango oyo nayembaki libanda ezalaki kaka na beteka mwa niasi mo tozonga na biso wana ezalaki nzembo nini oyo nayembi libanda na vie kasi na bos voilà faut okende bongo ouais ntango grand mopa waye omoni mpe na yeme azalaki te azalaki na studio donc ntango aye akoti atuni biso bayebisi eke bazali bapeti wana baza libanda nde bango parce que il savait que
bato foye bayoluka bulo quoi luka bulo voilà mingi ezalaka to luka bulo apiki non bokotisa bango bafongoli biso porte tokoti en tout cas mpena grand mopao bon nga nayokaka ke balidere mosusu bapiaka bato mbote te mais grand mopao mpena eya ti place tozalaka oh bonjour mes petits ah bonjour niveau toyela bonjour tasi ko nakena unimeteke kofi ako bando mbote le grand mopao kofi olomi dieu omna abandi biso mbote ah bonsoir bonsoir ah bonsoir bonsoir benga presse mususu patron mususu wango na ibalela bana oyo balelo l'air yo ko luka bulo quoi bamasa boya na bon premier jour c'est betinga e bamasa tuna na bon premier jour ba la soute mais bato mususu baya lobi nango bato mususu baya après une semaine nde twana bango lelo OK nakotanga bakomona bango bah vas-y Eric 4 sim 5 boy OK yaba une semaine après nga voilà ils sont polémiques on a gagné ça moi motiver moi wenge moi 12 kota non même pas ngana mutabongo te et donc jour où ngana sala test na sala jour moko te na Eric 4 sim parce que c'est un chanteur que j'admire aussi hein. Okay. C'est un très bon chanteur. Ah ouais, c'est gentil. Pour yépé à sepela nanga. Voilà. Dina imbara donc ça en échange on peut dire oui. Bato to kuta na quartier latende eza mayase. Eza na omba malgré lelo ala suna bisote omba pour omba ni pas ça bon chanteur na quartier la terre na bon chanteur non bandulu omba Hervé de Lille na bon chanteur na lobi omba Hervé de Lille na pesi ombote place oza Hervé de Luanda oh chouchou na musheni oh confirmer pena makambango mama yuyu obi ozo confirmer pena makambango mo pena ni maramni na pesi umba ni pasa bambote bien tika ça sembla tika na numéro omba na otanga ba très bon oza na numéro omba otuna omba tinga la tuninga oza nango tika ko sala sembla to sala mission bien to mission bien oya okutomba vanda na evera mba komisaka ye ça to botola mninga place musique on a habité parce qu'on doit payer mbote pas comment musika au son doit payer mbote comment le Dieu trop dans les combats vraiment donc toi dans les combats au côté loin combat allô moi la vieille en plus le premier chanteur non Umba c'est un frère et tout travaille dans les placements quoi donc voilà avant ndeko ala frère bungisa moninga na repère omona te Umba pe nango tika quartier la terre na ndimaka fana vie bagale mambutu plus de 23 ans si je me trompe pas et après là j'ai 33 serno ana pena mutaya no mutaluka mambutu no bien siko na mikili pena omba oya pe folie susu nini après fallait pour pas venir yo bolati ndemo na vie en plus au silika na yo longo caisse baki babengi yo pourquoi babenga omba te wana un peu timide mais moi bien wana ndenge yo kaka kina lomwaka po silika kit po na babondelo pena batilo na bakara pozo ngapena lo luka pena petwa na kwa kenda pipena ngana silika te na saki accident accident qu'est-ce que yebite ba luka kayo zalaka wapi ndeko na ngai omoni mara mususu omoni bon eza boss nanga les grands mopao ala mutu
parce que il fallait na expliquer mais nga na bungsa wa pe téléphone. Mais mon frère au bunga adresse te. To ki na so bien. Si au bungsa téléphone bien, non bien. Moi fleury na téléphone. Téléphone ne bunga ki. Ouais, casité na. Na yo. Mon fleury na bunga adresse te. OK. Donc na bungsa téléphone. Bon, donc téléphone est bébaki. Donc na lo baga bunga. Numéro à vie batu nyonso bakanga na moto. Numéro à vie batu. Yo mo po yedo na moto. Na bien. Oko benga pe na téléphone na moto. Na bien. Na bien très bien. Omoni patron nga a monté en malamu mingi. Ozo comprendre. Mais ya rata moko boy mutu sogi asunga ko trop. Mutu ka asunga ko trop le mo boy o zala na moi soni ya ko senga aide. OK. Ah ouais, ndeti nga na edara batu trop. Eliko bateke soki na sengi boss aide or sunganga kaka. Mais na état d'humanité nanga na tant na sali accident. Na obité na meka ko landela ngono ngamoko. Na benga na oviété. Au sala na entreprise. Obi ou na sala na entreprise. Entreprise au pe futa. Kasi yo kana vide na silisa. Tant na sali accident. Na obité na meka ko landela ngono ngamoko. Ale tant na bandi ko landela na moni que non esimbité. L'air esimbité na obité na benga gambo pao. Ndena ko benga boss. Même si boss na sala ki accident. Mais téléphone pe ezaki na problème. Na lingaki na landela ngamoko. Na boulege eza nango gravité. Mais au fur et à mesure na olala na olamuka passe ezo bakisama. Kutu passe yango ti lelo et silaté hein. OK. Silaté. Izakaka. Ouais, et silaté. Mais est diminué par rapport au nengezaki liboso. Mais c'est comme si ozaki ko se lamenter ou avec ko regretter surtout to ya carré ton me dit pourquoi on peut dire to yemba raté to commencer à ba réponse nani wana biso ndenge bo wande ko réclamer au vieille ba kité bo wande ko lobate ke na concert to commencer à ba care mais ka mutayemba ka ou on peut dire mama si mutayembaka biso pe tona ba talent na biso tona ba jeune donc ça pena parmi ba bilo autant sou ba lobake ba mba ba longwela bino pe mo se rectifier ki mama si mo côté fait total ouais ba total mama si mo amte malamu tala concert ya Benin vous comprenez que mama si l'air mati on a un grand ou pas on a matité mama si a benga. Il s'appelle JR33, applaudissez pour lui. Apenga miko na e pona na yemba. Na yembi na miko a mamasi. Betaka quartier latin Benin. Voilà. Pour moi, bah toi t'as la biso. Pour na ba question ba tout pe na ba no pe ko sala menté ba yokipe ba ninga musu ba longwe pe. To beta na wida. Net ba bobi Ronaldinho ba bo vanda na ba kiti bo zo sa ba ker. Eh wana bango. Na bien mutu soki aye na e place mo boya koki na e marambute. E ga koki na e te. Bobi Ronaldinho. Non bien. Oui, tu n'as pas payé car donc c'est que ta voix frère na quoi. Bébé pe boulot na donc il y a qui na fala ça la boulot pe na quoi na kata la tête. Bobi Ronaldinho. OK, na bidon. Zong ça ba réponse. Donc kanga tanze moment roté quoi. Bon, non bien ndeti ngabina na ebina mingi mima na nego tanga bakomba batute de ça ça peut chanter quoi les gars quartier to solo ka quartier te depuis to banenga na nga na mba disque nga na mba disque il y a la différence hein ah ouais il y a la différence na gi persévérant na gi patient ba mérite yo na komi nango lelo et da parce que na ki na patience parce que mutu soki o na pressé na yo na ndenge na yo mais ke na yo exacte que no soko longwe se o ma kosela batu makambu tala kuna bagaboy ndeti mission moko na uti ko tala donc alobi so makamoko boyo alobi wana que no soki boy soki ndeni wana mais na ebite
Chez les grands Mopao, c'est le travail. C'est la répertoire. C'est les répertoires. Répertoire, ouais. Répertoire, il y aura féminin ou masculin. Féminin. Féminin, la répertoire. Ouais, merci beaucoup. Quartier latin, la répertoire. Donc, avant, il y a un disque. Donc, il faut nous, aux alapés, il y a la bandembo ya quartier latin. Parce que quartier latin, tout tamboulaka trop. Tout voyagera trop. Tu voyageras trop dans l'Afrique. Bamboka on a tokendaka, basenga biso ba répertoire ya kala. Mingindile baya mingindile ngeyu voata waisa wasisa meno kala ingangungu mwebanuge sakane. Amindile baya mingindile amindile mone mingindile. Belé, mais il faut qu'on ait un répertoire de quartier latin. Est-ce que vous avez un quartier latin? Vous avez voyager. Mais vous avez un bandit de kalaté. Tandis que Kofi Olomide, les gars, mon père, mes boss, alingara travailleur. Parce que lui-même, a chaque jour. Na banze mona yemo kwa yemba ayekula ngo parce que ala tellement na répertoire ya munene le mo ka bossa na rapina ko azo koma banze mona mo yemba parce que ala pina na dans océan dans munene ozo comprendre donc ana banze mo belé parce que tango yo olingi au voyage peut-être OK voyage mais il faut yekola parce que na Nigeria bakosenga biso anga mama nga bakolela nga mama nga bakokunda nga pona yo mama pona yo oh likambo na nga bomba sekele mami ye koloba na bato te noke kosala insandi koloba na bato te noke kosala insandi nga na kamwe chouchou moutieni kela yangani kela vous comprenez masalanga kela il est sur les plateaux na pesi ba mbote belé voilà star ya théâtre congolais ouais surtout tu affaire ya un artiste et boy là par là les méthodes on remplace on a poto les quand on pour tomber sur nos ilango face à face na verambo et d'ailleurs monino yemba qui au veut na confirmer que tes photos sont à la CG to c'est que tes photos kenda kid le moninga o meminga ata tes photos kenda kid to mbagi amour et bomaka ay love baraka ye amour et bomaka ye love baraka pisha ye tani lukombo yoko misinga sabuni nasila na linyuka ye bolingo napesaki ya kotelema na fiere nyonso ya nzoto lelo ekomi na senga ya kofukama mabolongo ye okomi na yo portable déchargé totalement éteint bolingwanga na yo ezalaki lokola banangu bamibale na kati ya mposo moko nzela ya paradis etonda banzube mpe na basouffrance amour ebomaka jansiki ndudi love baraka ye amour ebomaka ye love baraka ye na bakinge ya lamour ozalaki motuka ya suko ekumbaki ngai ebongaki okomisanga na terminise dani lukombo e nakomi mawa koleka soso le 31 décembre naza kobanga kolela ntongo ekutana na kokota nzungu engai moto nalamusaka bato lelo nzembo nange ekomi ya mawa yeye compliqué mon amour eza compliqué mindondo na ferango eza mindondo dani lukombo nani ebisanga na ebeske otienga na stand by topo sobwakisinga esika naza na yebi te lobako yotinga na purgatoire vonezena legi na fulue
na kokumba yo na tribunal nazokanga civil kasi bolingo ezokanga donc test nanga nasalaki premièrement na nzembo wana ya standby et après nasalaki mpe na nzembo mosusu lobato vérité te moko mibale ya kini nzembo mpona wana apena lango siko na olinga yo moko loba mponga naloba te nzembo ya mibale ya kini kozela te ntongo etana po olinga ngai ya dia bongo etani makolo soki akoya madilu ya dia pia sonam pokwa yango ekokwea yo koumela eske ezali rendez-vous manke oyo o mama ntango bomwana esi eleka boni yo badute na ngai Miss Love mosika na ngai te yaka totanela libanda mwa lisolo na litoyo maboko na yo nalipeka na nga babenga biso tabakidiba ye pombelo to pombelo pombombe pompirudu bolingo kotindika nga na koningana te kino yo kondimela nga wana nga na gaze kolinga te mayati ekoma ya semule kolinga te nalela mpona kozindisa mokili kozala 40 jours 40 nuits bolingo keba matate aka ofele okomisinga na fe rouge etalanga na rulefe boni yo kokomisanga lokola nyama ya zamba nalia biloko na nzungu ekobela te mawa s'il suffisait d'aimer s'il suffisait qu'on s'aime tango nakomaka bebe ekomi na preferaka surtout ya gauche Miss lokotinikanga mbangu te soki okoboya nakobele estoma mabe na nga pembeni bakalite mpe ezali yo moto olakisanga verbe emenge ekozala danse ana bombole ekozala bikubu na tai na yo ya 75 na ya wa 45 moto akabola te ekozala danse kardozo mwamba ozala bikubu ngai awa nabelaka maladi awa mukusa minganga batikela na se voilà, il s'appelle JR33, voilà, et ça lui vraiment plaisir. Nelly Monduka. Dessin animé. Dessin animé. Akufarati Bambote na yo Jezo la London City, Patrick Malo Avengi Global Express, Topesio, vraiment Bambote et Bele Musika Wotala Biso, pourquoi pas SL Rénovation donc internationale, donc PCP Stéphane, le PDG Nango Bambote et Bele Musika Ako Talabiso, tout continue. Mais GR33, neti aux obibiso moi mouké, bazo pena na image ya Fally Ipupa quoi, donc net pour incarner rôle wana et puis poster wana. Donc ngai na abu na ina ngate ko lobela mama batu ngane surtout ko lobela mama ING Arena te ko lobela mama batu te na sens que ne baloba peut-être ne ngala monsieur comment le tout le monde est remplaçable bazo pena na image wana ya ngomoni basali si au remix pe ya nzembo yo pe bolati ne mon avis nga bazwanga na image ya mutu te bazwanga na image nanga eza po nazanga pour Nzambe asalanga grâce ya ozalanga déjà vous avez yo mais numéro boy biso da bokenda voilà yango grand mopao a détecté nga pour na grâce au Nzamba pia na kati nanga tellement grand mopao ala Nzambe ya si Nzamba ba mise congolais abi que no te na détecté nanga petit oyo eza te que no pour na remplacer mutu siko batu wana siko bango ba remplacer nani parce que ton so qu'est-ce ça ba pratiquer ba chef d'œuvre nous le binanga basenga no banze mo interprétation mais yo tom so bazo ko na image la poto moni lelo yo na kati ya quartier latin après Fally Ipupa izaka yo mto sali remix ça vient nzembo to boyembi nzembo na vie bola ta ndenge moko siko ma beza wapi idée no ya remix wana pourquoi ezaki ka yo lisumu nini o nga na sali ndenge ke boss nanga patron nanga apesinga opportunité ya ko lata na ndenge moko
bato babi balingi basala yo su ya mibale quoi. Mais donc basala su fali ya mibale en fait on peut dire ça. Ndesiko esali ndeni bokasi ngai on a tunaki yango neti yo bongo te basala fali te basala JR33 JR33 tala toza elongi moko te toza nini moko te tolobaka nde moko te toyimbaka nde moko te nga naza ngai pisha yo oza yo oza yo oza yo oza kimu faya pa aza ye gi basket de continent aza ye faya basket aza ye ozo comprendre donc na moto aza aye donc soki ezalaki temps na ye batiaki ye mais eza temps na nga na oboya yango te na oyamba yango et puis j'ai dit merci au grand Mopao la légende de la musique africaine nalongo ape lunette quoi d'accord amemi nga mikili obi na kemi na ki okapi oh Dieu tendo okapi na ngande aigle gas ninga yo aigle ah ouais aigle fali pour kena longo okapi na omi aigle ah ouais on a compris dans mon temps comme on maye le mingi non yo beaucoup on bête scrap pour nous enfants on sentir le quoi dans la ferrambo quoi donc longo okapi comme aigle mais batu bon na ebongo pour ani parce que okapi alaka na Congo okapi ouais mboka te fali bana parce que nga sikoyo totamboli trop en Afrique OK dans les grands Mopao totamboli trop tous les pays d'Afrique totamboli trop dans les grands Mopao mais na mutema mabe ya batu mususu tellement toyaki na mikili te babenga basuka ba okapi. OK ah ouais na mutema mabe bah ça le quoi ignorance mais donc quartier latin eza ego za ta premier mouvement où il voyage trop hein en Afrique ouais OK te na Congo ego za F victime pe pour on bera la passeport et tonda na beta na quartier latin donc te pour là yo lobi quartier latin na ye ko lobi la orchestre batuté donc yo comment pour porter parole na bango ah n'habite comment porter parole mais tout le belle musique tant que vous zappé on appelle bishop que bon on peut batondi ça bon on peut voyager un peu trop et on peut m'embêter tout bon mi balimi ça tout yo sera pour na loku mboka te F victime ezani obi F victime on oh mais c'est bon on la sous musique yo F victime ezani kasi ça orchestre fallait pour pas oui ben moi te nga na yebi kala na orchestre te groupe d'accompagnement quand pour tout qui est non bien babenga on de bongo te na yebaki te wana bon bao excusez nga mais je savais pas kala na orchestre mais on me donne moi malamu mais je savais pas mais na mona malamu ilongolaki moi malamu te siko na yebaki te na osani parce que na donc nga na vie na nga na talaka musique na biso na vanela mitendo na chombo na betaka football on y a moni kwa blana mamba loba ki comme ni sokudu te obata sho côté wana pour blana loba noko nda longa boy fanjo nda longa dans akanga dans muto bimaka lisusu azate dans dernier fils ezaki muto bimaka te on a mona sona bikala tangelo kotana olinga ngote donc to pesa blana raison c'est une question blan blan na PC mbote place ça po yepe na mtayaki alongo le lokongo après amona na yebi mutu yembi embouteillage ouais mais il y a en face na ngai benga les grands Mopao siko nga na mutu te siko blana alingaki ezala extraterrestre to ndeni alingaki eza nini kasi ndenge yo otuniti kena ndenge alela na vizamu ya mingi fanjo on te mama be on ira bomba ka tela te do mama ko bimate do ne ya bima nga siko yo nga yo GR33
en chair et en os. C'est grâce ya Nzambe, mais grâce ya Koffi Olomide pe. Kaka ndenge ezalaki grâce à Koffi Olomide ndenge afulaki ba ndeko wana mosusu. Ndenge bafulanga te. Siko. Yesu amona eke no? Afuli na bango ete to... Bon, omoni maka mosusu na vie tozalaka presse te. Po omoni bango... Bon, c'est un frère, nalingaka ye. Bon, azalaka un peu comique. Asekisaka... Bon, alobaka to... Donc, nde tinga nasepelaka na nga ndenge alobaka po nasekaka na nga. Parce que aza l'un de mes comédiens, t'es nabi comédien, t'es nabi comique. Comique. Ouais. Ouais, mais comique, alors on a comédie na katina. Ouais. Dans la comédie na katina. Ouais. Donc na mona ke l'air mo so na otala ndeko na kila yangani. Donc ndenge makamakela yangani sexa ngai ndenge Yesu to vene olo babu tant on na quartier latin quoi. Oui. Maman na biso trop beau latin. On n'a pas blanchard. Problème t'es. Ah ouais. Normalement. Mais bah dans la tende tinde ni mais bandeko ba yewa embouteillage ba ogi mamasi ba oki écoute hippodrome donc et après on va faire encore quoi masana cowboy uti robeta mama Rifa. Ah ouais, Mama Rifa na koya sanu kweko kyopo manango sekele kasi gobomba likamona motema na koya ye nasina leli mingi pena lembi tala nzoto ekomi okondo na bashoka love no Mama Rifa bemisone misomos nani opportunité mon boluka mon kala ba mikolo ba te belé pe bancien ba lela ba just yena ba lela tout mon fan na ka tulum sa ba ker mais bino penati na suka koloba ya bato wana pe lelo yo ndeti ba fait Jano le grand bijoutier ba déclara pe à trop que ba mise ba oyemba te to pe na poso to yo kabango malgré tout to yo la belle voix féminine mama si to pe na poso to yo kapé ba GL33 to yo kapé ba maya ba ndeko mususu le lopela bozu grâce wana surtout yo au bêti déjà remix et Pucha et puis au yembi embouteillage et sous ça c'est quand même bien si il faut tous rappeler sincère quoi. Ah ouais moni nagolo bomoni patience ezalaka bien na persévérance parce que eko s'arrêter. OK. Omoni na vie so oza patient okozalaka na ba fruit parce que fruit à patience au liang motema okita. Au liang motema okita. Parce que fruit il y a impatience au tchaba engrais chimie bilo moi bongo donc au beli sopé. Et au peso nutrition ya bien te bilo moi bongo. Donc patience il a na fruit na ngomoro boy kaka il y a bien. Voilà. Et nous on n'était pas pressés voir même que ndeko otangelinga kombo akuta bisoti. Akuta biso sérieux na biso to samba libende samba kar yelera ye boss na biso na motema malamu na ye lera sombela bango ba kar apelaki biso te est-ce que biso to inaki bango to inaki te bandeko na biso to yambi bango dans la famille balaki pele mondeti ko bude mo siko bato bango balinga ba bude to wana bango ka même moral faut carré na car pour ngana tambola na car na quartier latin via pelanga jeep déjà pour na umila quartier latin. OK. Et après yago sala moi elo sala giwana voilà. Et après na temps bango baye parce que les cas qui ba année pour na umila quartier latin. Tant bango baye les grands mon pas appelé bango mituka na misu na bisoti. To inagita asombela bisote to muna kiango normal
tomonaki yango normal baza bandeko na biso basala musala na bango bien parce que là bakomi sur le terrain baye na pressé voilà quoi. Donc le rôle ba ke bazanga patience. Voilà kasi yango naloba no ndeti biso tala. Papa nanga omoni eloko elongolisi bato ebele quartier latin eza na kaka nini te to nini te. Il y en a poto. Probablement que c'est comme trop féminine, to yembate, ba no ne to perdre de valeur, to place na biso. Nga soki na yeba ki kezaki trop féminine, mais na longwa. Ya trop féminine te. Biso to yembaka. Benga pejo musu maya se oyambi une émission na wa otuni so quartier la trop féminine te. Mère na biso yembaka danger. Biso to na respect belé pour na biso mo sala so bien l'air mère yembaka. OK. Parce que a inspirera biso bien commencer la notina ba vocal. Ya ndeni. Te biso te. Ndeti biso nanu te. Surtout ya bato batika déjà ba prendre temps pour vocal. Ba mission sika ba wele la ngana kangi vocal ya fali ngana kangi ya LMPE ya nango Burompela donc tu vois mais tant sous se commet tous les vocales on maman si mo au salon on a concert. Maman si chante quartier la tebino bozawana. Ezala kutu. Ezala kutu. L'air mo pe boy mama si pe singa ke no jie beta no elo na ngana na concert ngapi na mbi kansele bimakae kanga mvula ele monini otike kanga pinzoli natikali na nga lokola mwana soso oyo balei mama na ye na bonane vous comprenez ah ben oui donc ezaka teke no bien peut-être ba o bazalaki avant biso ba bande ko respecter mama cité na yebite parce que ngana époque na bango na lagité neti ngane na nga boy na respectaka mama si étant que maman nanga na respectaka mama si étant que femme légitime ya patron nanga et après alors à cause na likamuna na problème nini pour nanga ala neti mama pour nanga le grand mopao alwa papa nanga donc ako yebi donc ako boto langa nini o tena na ndeni mais soki pe asali bongo eza pe faute hein soki pe asali bongo pa nanga na omona oka bien pourquoi bien na omona oka bien parce que na ka fa na voix na ye que no ata vocal nanga soki mère Cindy ayembi yango donc pour nanga il a loi honneur la plus belle voix féminine d'Afrique ayembi vocal nanga neti vitamine na love nanga yoza wapi bébé mon amour tu me manques trop molingo ekoni lokola mwana ya beli kwa shorko azoluka ya azongela santé na ye mon bébé Jansi Kindudi isko soki nage no mama si asali voix nga peut-être na concert donc pour nga ezala ndeti fierté parce que la plus belle voix féminine d'Afrique ayembi mon amour non mais bien sûr oui oui namboka la biso to na bamboka du talent ah ben oui hein mi sapena ba DS ba mama chala mwana ba bima ba mbila belle ba bima le yolo ba bongo otala tate ke ba icône mon pe bazalaki surtout makambo esali ba polémique yango lelo bato komo linga basala concurrence ba différencier Cindy Leker et maman mbila belle isko wana otomboli poche mosusu yo bongo pa zaki na pa una yo po otumuli po libulu mosusu isko yo moko ndenge oza ndeko nanga matoi na yo eyebi te ke mama si aza la plus belle voix féminine d'Afrique aza na sincère te nga so osalanga monde to mosalisanga lisu te yo otunanga na boyi te surtout actuellement tosola ba chef d'œuvre par rapport ya ba chanter ba bima na ba respect na bango na ba tibolo kwa ba maman bilabel basala ba DS ba belé autre ba tout belé ba ma belé ba yembia mais le lot ko boya mama cité nga mombo na pe fan na ye na voix na sepela nango asa mfana e bien akarna ba poste na ye ayemba ba ndembo ya ba danger tika le ba na mitema ba fleur na ye puis ba mbote na ye na musika otala biso mais il y a aussi des grandes dames au pe ba bima ba teka pe mboka na biso ba mema pe surtout
drapeau ya mboka na biso partout grâce à bamingongo na bango nga na ozala bongo na ogarde ka position na nga wana te naboyi te nga mpe naza na respect bele mpona bato tu oyo basali musique oyo apporter un plus na 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus nyonso plus na musique ya Congo eza problème te nandimaka bato nyonso mais nga mpo na nga ndeti nga naobi kaka ke mama si aza la plus belle voix féminine d'Afrique. Voilà, est-ce que vous avez opinion? Donc, il y a opinion dans voilà, l'âge ne disconvient pas. Tout le monde est libre, ça va changer. Surtout que tu as un pays à liberté, il y a égalité, il y a fraternité. Vous avez opinion dans yo. Nzemba. Namelanga mwa ngai naza mizani ya kotumba pilipili ya zangati. Namelanga yoka toto bona yoka. Na yoka bien. Ipate ya bolingo elali yanga na wangani te nalanemi natobeli je t'en prie eme isa ngai Claude Mutuba soki lelo nga labongi yo pe okoki kobonga mpona to Claude Mutuba ye esizosweli nga soki ezalaki yo te bebe my baby mabela mabenga bolingo te patonele moya bolingo manitengai kone ya mona yo nayeba Claude malobolobaka soki ezalaka ya solo na ntango likambo ne bayebaka bamipandeko balingaka yo. L'amour n'existe pas, il y a que les preuves d'amour. Naekoluka raison te kasi bolimbisi témoin nanga motema na yo mwamu opisha nanga basouvenir yo bolingo yo mogwenyi je pousse yanga na yo mo. Ah merci, merci. Merci frère. Mwana poto akabeli ngalari yango namuna wangamu. Namuna ngo. Non, t'es un grand chanteur. Ouais, thank you. Ngoti njela bakata likambo ngana yo yone oyebi na 10 sur 10. Eza te bona lekisi mungwa na yebi kolamba te eza mbeba na kozongela te ngasanga tumunga ni mingasi kobakisa ngai te posepelisa bato te biso tokozanga bango te soki olingaki nga lakisanga yango lelo siko nayebi te ndeti siko mutu abongo mpina ata yo moko voix wana alinga tellement naza chanteur nakoza fan ya voix wana te tellement naza chanteur nakoza fan ya voix wana te atakoki motema mabe yango en plus banga toza ebele bangai toza ebele oyo tolingaka voix ya mamasi. Voilà, beau talent. Et puis donc voilà, bientôt là, hippodrome autour sur la paix en haut. Hippodrome, ING Arena. Hippodrome où il attaque, il y a un qui a problème. Mais par là, on dit comment hippodrome, ils ont un point. Tout à l'heure, ça ligne dans la tête, tout na mais on me place au Vendée. Il y a un mec qui peut faire mon corps. À ça là qui peut l'orchestre mon année quartier latin international. Yeah, ibsanga ngana ebi porter parole mais ya ibsanga sima ba poste belé tellement na sala na quartier la tente donc sou ba ozo ba ngape na ondima so pe ba ibsanga ma vérité na ondima ay singa visabi no boyele izaki ya hippodrome et aussi là les 4 soko qui habité ING et Bobeta Maté Komboni merveille ram.
Bon, yo poto siko boye eza poto ya hippodrome yo siko zela kaka GT yo siko zela kaka il faut yebisa nde ye mpo nga te ngala nasali na zwi oyo alobaki ongo te na biso ezaki ya ndeti ko ye siko ayebisaki yo donc ayebisa na nga te te mpo siko soki ayebisa ngai nde bien jusqu'o ayebisaki yo mpo nga nazalaki censé te ayebisa nga donc po bino nde moto boye mais ye moto azoyebisa nga bino vise kosila les 4 yo owaloka porte parole à merveille te mpo alobaki na émission lesko namoni fo natuna donc ndeti nga natuni makambo ayebisa nga eza ya solo to ya lokuta yo zela kaka comme ça soki opesa ye raison opesa kaka raison problème te mpo ayebisi nga namona ningilaki hippodrome donc aloba be ye moto ayingilaki hippodrome en plus ando oloba nke hippodrome ebetama te omoni bato mosusu ngai etanke JR 33 lelo ntina aza JR lelo boye eza grâce à ya mopao mokonzi oyo nakoki koignoraka bos nanga te ata soki nake wapi to nasali nini nakoignoraka jamais grand mopao nako jamais nakosala ngo parceke ya na bato mosusu omoni mamosu epesaka kanda otabi na mutu wana ndenge ayaka quartier la te na ndenge azalaka ale lelo ase permettre aloba ba n'importe quoi na kombo grand mopao boye parceke soki visa soki visa soki nini siko esali ye nini ye ndenge aza na ye merveille akokoka kopesa bato visa plus de 20 personnes naobi ata bino moko mpe na baplateau na bino bopermetaka bato moko boye te baya kaka koloba ba n'importe quoi mpona balégende oyo basali makambo ya minene mpona musique mpona culture ya mboka na yo ya mboka Congo moto abeti ba aspirine ebetaka partout dans le monde entier mama tala ngonga ezobeta ngambingo tala ngonga esekoki ya lamour elakaki ngai ya bolingo yo prometaki ngai kolinga te koma ya oseku kolinga te moto ayakowa yakana yango malembema yakana yango moko sheri mwinda nzela kala te ezokufa na boyi na yako wana ngwelongo na préféré na nzela jour na ngai ntango akoya sans témoin du jugeur lilita na nga kombo na ngwamo na yo parceke mutu moko boye aya kose permettre adénigrer les grands mopao ata les grands mopao asombi visa ya 4 jours parce que mutu oyo boyebi kombo na ye na nsima ya grand mopao mpona grand mopao boko permetaka te bato mosusu aye kaka mpo adénigrer mutu oyo donc nayebi te ndabeti bachanson planétaire loka ba distone ayebisaki nga komona ye tendresse kutu tokutanaki na likolo minzoto te kasi tutotuna elimiere ezalaki se kongenga bizane soletenga muna andonanga done soletenga muna siko mutu pena abeti bachanson planétaire bongo ekeno mutu moko boye aya kodénigrer mutu oyo asali komona ezala lelo aya koloba likambo ya visa bilo moko ya mikie ndeti iyebisanga pena epai ya les grands mopao visa eza nini eza rien eza eloko te lelo lobi bongo mais je te dis vrai tala siko grandeur ya grand mopao na nzembo oyo nayebisi yo wana banzembo oyo nayembeli yo wana siko tala grandeur na ye naki multimillionnaire oyo aza nango visa elobeli nini po apesa biso bavisa ya nini to asala biso nini boye na boye elobeli rien ezalaki na homme noir te mon frère
Nini pena sur le quartier. Si vous comment vivre dans nini quartier la tête international, na quartier la tête fashion. Ah, venanga bobi wey. Bon, ezaki nango menoir te. OK. Ezaki ne mensal, maboko ezaki salité. Beaucoup. Ah, bando ebate. Ezaki salité. Ah, une salité. Omoni hein, Je comprends. batumbi pine, batumu ebele bae batie maboko na makala pine wana ba poussière ba putulu wana. Maboko ekomi noir, comme ça mais noir te eza maboko ya mwindo te, po maboko ya mwindo eza maboko ya likako. Biti bo voyager bo linga te bato baeba. Osama na silence. Maboko ya mwindo yokanga indeko nanga. Maboko ya mwindo eza maboko ya likaku, maboko ya moto ekoza noir te, donc ezaki nde salité. Maboko ya mwindo ya maboko ya likaku, maboko ya batu ekoza noir te, ezaki nde salité, mais grand mopao asokoli ba maboko wana po ba main noire eza ebele. Donc totie bango ba détergent, totie bango ba clean, totie bango ba javel, donc po to telisa ngo. To laver maboko wana na nzambe ya musique africaine les grands mopao. Donc to sokoli na maboko yango bien nzoka nde l'air to nika ngo to comprendre ah ezanga nango noir te ezanga nango nde salité ezanga nango nde salité ezaki noir te ezaki salité ben oui hein et comme une main blanche et comme il n'a pas blanc te mais il y a une noir te ah bon ah oui hein mais les lots qui dans la bino déjà na ING mais sinon de Bosangani quartier latin international na quartier latin franchement bino bo utiki Kinshasa au misa pour beta en Afrique ou écoute peu wa noko musu basangana qui a déjà pour na quartier latin franchement ou ba vendre na poto est-ce que il y a na ni communication ça dans l'ensemble l'ambiance c'est ça total to bino na bo mona bito na to kemba na ba mo ya kin wadi mala les fashion la maquille omoni père naobi yokanga ndeko na ngai ye kutu akosilika te donc kosilika wana fo ezala nde biso mais biso sikoyo tosilika ye te po biso nde toumeli siko biso toumeli me tosilika na biso te siko yo oye na miso na biso ale ntango omoni bandeko ya fashion osilika mpo anini tandis que biso na bandeko ya fashion bandoleka bien parce que il nous appelait. OK. Bande toujours ko encourager biso. Donc toza pena na lien moko boye solide. Toza pena na familiarité pena blague te. Na pesi bande ko tout ya quartier la te fashion mbote parce que ba soutenir biso kaka. To bengana ka ba ya courage kaka boko ya bani. Ouais. Ta bande ko na biso siko ngana wi na bango point. Est-ce que eza faute na bango? Siko bango bande ko fashion basala biso nini? Siko ndeti masa na ngai idéologique tumba na pesi mbote place asa. Siko yebisanga. La Chabron bazara. Ah, Chabron ba mbote belé grand frère na Chabron. Basala nga ndeti nini? Equalizer. Equalanga. Ya. Ya quoi. Siko basali nga nini pona ke ina bango kaka. Pour les grands mopa sali fashion. Siko tandis que ngana bango so la so bien. Ba encourager nga kaka ya poto ya nango mumate boya. Boss ayebika o sala un jour on mabino un jour ngo yango oti. Nga yote. Coach. Ba o ngato ngati. Ba o ngato ngati. En chair et en os. On ngai. Viens na Sandaka Zadi, ça c'est Asuka mon vieux. Grand frère. Moussandrino, ma mari fan à London. Viens na Simo Gomes Bamba, l'homme des trois noms. Sans oublier Papa Rolls, les boss à Pomayala. Pomayala, Vuitton, Bobby Moutou. Moutou a déverrouillé code ya Vuitton. Héritier Poma peut aussi te préciser. Héritier Poma, les grands qui simbi. Héritier Poma. Ah, les grands qui simbi. Héritier Poma, les grands qui simbi. Oncle Jansi Kindoudi, Dajongwaïla, Papa Gabon. Docteur Paulin, le professeur Docteur Paulin Mutombo, Didier Obama, Tchèque Lokosa, Raoul Samba, Fila Kitoni. Na habité malangu na otika mais to na habité vite fait embouteillage ezalaki to les kango na habité la permission na yo
Je t'adore, yoza tout pour moi, je t'assure mon amour. Yeba, biche mon cœur, ozanyo soponangai, je t'assure mon amour. Même en étant dans tes bras, je luttais contre moi-même. Mon cœur, mon soin et tous mes sentiments. Bokanisa te ozozwa te po bozosenga mabe ata bosengi bien bokozwa te poisa kaka na mura kopesanga moko bolingi boyeba combien na de bizunga nazwaka nani akoki koyeba combien de litre mai oyo esalaka bonheur ya mbisi na kati ya ebale yeye maman, les grands mopao mawa, je t'adore, osa tout pour moi, je t'assure biche mon cœur, yeba, mon coucou, osa nyoso ponangai, je t'assure mon amour, je t'aime, nalingaka yo igela kwa fikote, je t'adore. Yosa tout pour moi. Je t'assure mon amour. Yosa ponangai. Nalingaka yo. Je t'adore. Yosa tout pour moi. Je t'assure mon amour. Yosa ponangai. Nalingaka yo nayebi ntina ngai mei bazela longtemps jour baleko telema wana nde bolingo na biso mpe telemi au cas contraire zero biso selolango charisme zero biso selolango René Kokila zero biso selolango Papa Gabon zero biso selolango Bobby Wei zero biso selolango Solange Kingwabidi zero biso selo lango JP costume zero biso selo lango Docteur Paulin Mutombo zero biso selo lango Simon Gomes Bamba zero biso selo lango Edith Chiboui le monument Edith Chiboui zero biso selo lango non ah ouais il va pongo mbambo ke nayo tenebite il fait tout d'autres pucha parce que on peut aller epucha hippodrome te epucha na bulagi to bombela bango yango na ING Arena po bato bazo parce que lié pe habillé déjà ouverte donc bakofi fil na bakofiette ba précipiter déjà na tomba ba bien pour tous à la kuna na bulagi to bombela bango epucha hippodrome po bato ba déclarer hier romo sakana na makasi ba amoneli yango azo sakana na Keto bomba ongana na tina sengi yo na sengi ozan nego nanga donc ba obike na muni lango trop supona bombe l'hôtel tina muni lango ka kuna kana na lingana yo comment différence on des basala tous on peut l'inscription ba abonné à image sportive donc moi ça tout bien donc on a pena place donc monter me fongami fongama donc fongama oui, maman sociale, faut maman. Chez Winnie, maman sociale. Banda Toyaka, au fond, faut maman. Bon, tout est à Massoula Batouté, donc voilà quoi. Oh Seigneur Nangai, ING Arena, ne makambu, achetez vos billets. Achetez vos billets, viens Nanga René Kokila, Sombagi dia ba billet na Papa Gabon a Epsenga Sombagi dia plus de 30 billets. Ah ouais, pour na mettre loupe taper à l'obaka Somba billet na Epena pour nous soutenir grand mon dans l'hippodrome le 6 septembre, c'est ça?
Le 6 septembre, oui, dans ma baie. Papa Gabon. Papa Gabon. Marché central. Ah ouais. Papa Gabon, Solange, Kingwabidi, JP Costume, Kela Yangani. Yangani Kela, Docteur Paulin Mutombo, Simo Goms Bamba, l'homme des trois noms, Simo Goms Bamba, Edith Chibou, il est monument. Donc, manager Obama Mbia, Olivier Mafuta, Berado Prince des Amunda, mon vieux Berado Prince des Amunda. Les Amunda, c'est Jansi Kindoudi, Ange Moutieni, Getsi Mungabi, Raoul Samba, Fila Kitoni, Yannick Kinia, Yannick les Kinia, millionnaires, Yannick Kinia, les millionnaires. Yannick Ayenga, plus depuis la Belgique, Bambote na Trésor Pembele. Trésor Pembele, donc voilà. La Belgique, nous Bruxelles. Merci de Boyamba qui biso vraiment donc ça l'a dit bien. Bana Strasbourg, Mobimba, Topé Sivino Bambote, le Bota, donc Kermes Kitoko, Bambote Nayo, Wangler Migler, le manager international. Bambote Nayo, vraiment Bana Strasbourg, na Santaki. Famille Bundeskunde Mboka Bakarin Bekam. Ah, pisha. Nabosani prêtre mon reçu na Djobour kuna na episode des gars. Na Saouti Guti Bamala. Guti Bamala. Et Eric Kachama, Cache de Djobour. Kachamba. Eric Kachamba, Cache de Djobour. Donc on a dit ça, Eric Kachamba, Cache de Djobour. Mais surtout Guti Bambala. Wana prêtre moninga ya Yannick Kinia. Donc wana na bango ba millionnaire. Des millionnaires pena benga bad boy ozombo. Na ibisa yo. Ba boya mizo sala mabongo foto ndi mate. Vient na Lopez ba mbote belé. Lopez Sami. Lopez na nimbote Lopez. To commission kaka. La jumo ma SFR ba nyoso batali to kakira ba international. Mon nene kwelinga lelo. Ngoye lutinga motu ya ekwelinga ya monene kwelinga lelo ngoye lutinga motu ya ekwelinga ngayo ekataka vima linginga ngayo nakotelema ya monene kwelinga lelo frère basket ya monene kwelinga lelo oyaka fumba lelo ekwelinga ekataka lelo alingi ngai nganga bolingo na yo ezali la mer soki mpe océan nga nayebi te kasi na comprime effervescent nga nayembi kaka na vere ya maye nga nakobika te ekataka ya kozwa no ngai ye mpo ozaliwa oyo ngai na miponami ngayo vitamine ya nini oyo namela nakoma suffisamment bon dinemu ya ekataka nayeba kolengela ye lelo nalobi ngame de pombe pom ekataka nga vrema mawatu kananga nayebi te na eron ndenge kosuka vrema bolingo eleki to nalelanga bena mariamu ayo ngayo lelie ekataka balanda bayeba balaki presse bakomi regrete pe bayebabalaka te o bayoka posa ya kokonvole me juste non vitamine ya nini oyo namela nakoma suffisamment dinemu ya ekataka nayeba kolengela ye lelo nalobi Chouchou moutieni ye nzambe nga na tuna nanu osala ba merveille éclipse solaire sanzana moye uyawe mbazama na mibale bandeke na bibwale ya osala chudi Niagara kazi ozalaki te satisfait yango ekosala ekataka merci pour l'outil na maboko na nga
Après, vous avez nalingi c'est vrai nga nalingi nzambe ya mbala oyo soki nabuki lokuta pesanga etumbu moko liwa na ngai ye moto alelanga te moto pete ayokanga mawa nakendenga moko na nzela lilita na bolingo na nga kataka. Voilà, il s'appelle JR33. Merci d'avoir été sur Batali Bisso de partout dans le monde entier. Donc, Léon Ambelabino, artiste et musicien au sein du groupe Quartier Latin International, où il a déjà baillé à la pour ING Arena. Donc, tu écoutes à la Bongo, en septembre, on a tout à la Wana pour nous couper. Ça fait force Bisso Média, la grande ou la légende de la musique congolaise, Patra, donc. Tozalawana, Toyoka Mamasi, Toyoka JR33, Toyoka Quartier Latin Fashion et Quartier Latin International. Donc, vous allez vraiment, on peut dire quoi, mixage. Donc, vous allez peut-être savourer la bonne musique. Il y a Quartier Latin, PV, Alain Banzembo, et bien là, on méritait à bêta comment musique n'a pas la bonne chance, n'a pas grand mot. Bisope presque tout ça, on a Simato, soutenir Kaka, Sandra Kazani, Moussandrino. Bambote na Christophe Kazadi. Et ça c'est Asuka Moussandrino. Donc na Londres pe bambote na et commis de partout ba nyonso balinga Kofi Olomide, ba Kofi Phil, ba Kofiette, nyonso tout réel plaisir na ya koyamba JR33 et puis merci à vous respecter ou à honorer invitation na biso. J'espère que ça va liboso. Ah on a poto et aux appels ba Asuka te comme goza roleka leka plateau pe ba osala ba misala ou yesu na plateau ba mona yo. Et je vous remercie aussi de m'avoir honoré parce que votre invitation m'a honoré aussi. C'est la famille. Vienangai Dadi Manaka na Bruxelles. Vetoya lundi, Vienanga Lopa Lopez. Lopa Lopez, Vienanga Lopa Lopez. Donc Bruxelles lundi tout ça on a donc. Kati la brésilienne pas à la Kuna. Kati la brésilienne. Bartit et tout bayaka Kati la brésilienne. Vraiment merci na mutalo salaka. Ya Dadi Manaka. Donc, salon Dadi Manaka. Malou Bombo Kapé, Azawana restaurant Kitoko, et puis logement à la Hawana. Papa Nabiso Benjamin Tatete, le docteur. La maman Nabiso, donc Violette Tatete, Bazala Hawana, puis na Bruxelles, Wana, pour Nagoyamba, puis na restaurant avant Kitoko, na Molenbeek, au Lingolia Toko, na page Facebook, Violette Tatete, au monde à Bablo, na Bango, tout logement, Maramtou, et Zala Hawana Kitoko, Biso Presto, Salut Moussala. Merci d'avoir intervenu sur Balandi Biso de partout dans le monde entier. Merci d'avoir été à l'image sportive. Merci d'avoir Bengaka, m'appelle Bassijection, ça l'a bien pour toi améliorer, Moussala Nabiso. Donc, et puis, on dirait encore merci à SL Rénovation Internationale. Donc, na Moussala qui toque la décoration et à Boé. Donc, Stéphane, SL Rénovation. Donc, voilà. Moussala qui toque des bonbons na Boé Olingi. Basali la yonda kuna yo babongi sa salon, plateau, makambutu, ba plateau, le loyo. Peut comme on a sens à plateau. Et ça, grâce à monsieur Stéphane, le PDG à maison où il y a compagnie SL Rénovation Internationale. Donc voilà. Et puis salon qui tourne au Katasuki, na Saint-Denis, 35 boulevard Anatole France. Awa, donc Okuta, Isabelle Okuta, confirme à Bissou à la Kawana. Donc il y a Kitoko, il y a Bogard, donc à Katarapé Souki Kitoko. Et puis surtout, na Strasbourg Saint-Denis, on a Tchani Tambouaza, on a le coffre des stars, tu peux s'y faire Mbote et Belé, c'est gâteau Tseka, on a Goni Soubois, on a un salon Moda, donc Moda coiffure, et puis Mbisi, donc grand coiffeur, donc Pasteur Messimba Laopé, félicitations à Bango, na maman Lisette, mariage les gars qui toko makasi. Pasteur Messimba, Pasteur Messimba, l'homme de Dieu. Dimanche Rosala, on a Pasteur Messimba la batutu. Donc il y a ça que il y a des batutu. Moussandi, l'homme de Dieu. Donc voilà. Et puis son zamba zonité tout le monde emballasima. Ciao. Amen. Ah, tingana bambatelo wasuka te.